avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue, bien. Les yozo bana oseka boneni, batu bazoka pasi yozo seka. Te nazo seka binote ya. Nazo seka nde makambu ya nzembo yo bazongisi ya Bill. Kalonji Bill pe abani. Kadima yo. Kadima yo. Alors bienvenue mesdames et messieurs dans la Kakibino na TikTok. On va devoir décortiquer de la question. Il y a Bandeko Oyo ba décalé par la CENI. Ils ont aussi d'autres voix. Il y a Kosala Bareko. Mais la CENI Oyo azo lamba. Alobi ke Oyo na kocha ngote. Soki cour constitutionnel o ke no kocha. Soki ba nini. Ba cours et tribunaux o ke no zongi sabango. Bo zongi sabango nga na sali musala nanga. Je vais vous lire l'entièreté de la liste et je vais vous annoncer que CENI a sollicité. Bayebi singa que avant publication ba mususu ba miyibi ba kokweya. Je vais analyser de cette question-là. C'est la question principale de Nazolobela Lilo. Nakolobela yangweza spéciale invalidation à ba candidat au ba benyi ba miyibi. Parce que l'acte de naissance d'un crime c'est le jugement au balobaka. Ngatem tunazoloba. Avant ba papier zalaki ko circuler. Mais pour le moment, il y a quand même quelques preuves. Pour totali sabino ba makambuto lobi ngana ebité. Na kotia la bino ba audio, ya ba o ba tomboki bazo silika. Na kotia la bino ba vidéo, ya ba o ba sali ba manifestation pour na ko protester na Kinshasa. C'est ça la différence avec makamumisu tozo sal. Bande konanga. Avant na le canal lecture ya liste. Pona bao balanda kite bolandango malam. Mais na lingina zonga quand même na makambu tozalaki koloba biso na bino. Biso nyonso tozalaki unanime que ezana makambu etambola ki malamu te na ba opération électorale. Makambu wana tomona ki bato na ba machine à voter, je ne sais pas, j'aimerais que la régie quand même balo bananga langage moko tangu tozolo ba machine ndenge tomona ki batieli biso ba machine parce que c'est la télé. Tomona ki bato na ba machine bako tambola nango. Ba misusu bako buka ba machine à voter. Sous prétexte ya kanda. Ba misusu pe bakendaki na banda kuna bango bakekozwa ba machine à voter. La population ebimisi eloko ba bengi clameur publique. Na droit congolais. Quand il y a clameur publique, normalement la justice devrait se saisir. Na ba dossier ya ndengo wana pona kosambi sabatu. C'est ça le droit congolais. Batu bagangi ba image bimi de gauche à droite. Kadima, à la différence ya ba président Moussous. Alobi oui, il a reconnu. Na rapport ba observateur ba pesaki. Na Moussous alobi oui. Il y a eu quelques cas d'irrégularité. Mais cela ne devrait pas mettre en cause tous les processus parce que Makambo Salema qui je crois n'a pas 10%. Na lingiboyo kanga malam. Na 10%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tangu tobeleli obomoni bakangi batu a union sacrée. Kadima tikali. Kadima n'est pas un président de la CENI comme bao bazo komaka ba rebelle par la suite. C'est un président différent. Parce que Nalobakanabino c'est un têtu, Kadima. Oyo alingi ko sala moni ya malamu yangwazo sala. Oko intimide yete, oko lengisa yete, oko sale loko moko te, oto uti koloba na aser parce que le lobby soto zaraki na aser. Toko banga toko bangisa. Nasangisa ki ba candidat na ngai lelo pona ko féliciter bango parce que ata capable moko abimina liste amiyibité. Voilà le pourquoi de notre rencontre d'aujourd'hui. Balobaka tel père, tel fils.
Bisona Aser, nous apprenons au capable, il y a que base à la bamiyibité. Et loco, que nous apprenons, c'est ça. Au capable. Boza la miyibité, on peut gagner la vie sans que okota na buzoba. Ngai moko na za modèle. Omoni batu bachaka, botala ndeko Eliezer, ye wana na vélo, admettons que vélo wana, nde vi na ngai yango wana. Nyoso yango wana. Mais aujourd'hui, nazali sou na vélo te. Mais Nathalie Sakabatouke, okosa la vie sans kokota na polémique, sans kolongola bilamba na réseaux sociaux, ngai moko modèle. Ngai moko exemple. Na longola bilamba te, naza na TikTok. Lelo na salela kibino TikTok à 1h moins. Parce que batu basala ki insomnie. Naza awa na YouTube. Na lobaka mikolo nyonso. Na longola kabilamba te, na finga kabatu te, naza na éducation wana te ya kofinga. Naza na télévision, lelo tokomi na télévision na biso, tokomi wapi télévision. Tofinga kate, tochaka même pas ba image ya kocha batu wazo longola kabilamba. Soki ozo binisa batu mutakala elekaka na tokomi wapi télévision te. C'est les consignes que nous avons données. Parce que toza chaîne ya ko éduquer batu. N'a qu'à critiquer l'adversaire politique sans les insulter. N'a qu'à se akavia Martin Awa. N'a tikala jamais kofing okutaka jamais une seule vidéo ya M. Tambwe qui insulte Martin Fayoulou. Nengo mona kabatu na bango, mutu atelemi même quelqu'un bazaji ko wele la kokanga photo na l'actuel chef de l'État. Wana tozana limité atelemi Chilombo lokola master na ye. Ni respect à Ajabatu, et c'est la kata. Ni koyeba quand même, bande konangai, je l'ai dit. Tous ces gens-là se bousculent à prendre des photos avec ces Félix-là. Na limité, du vivant de son père. Azaki mutumongo ya komiki tisa, okoyeba teke mwana Etienne Yeyu. Na lobaki awa, la bête est en vie. Pour que Félix Antoine Tshisekedi à mon papa naye, il fallait passer par la bête qui pouvait ou n'est pas autorisé. Pour que Félix Antoine Tshisekedi à mon papa naye, il pouvait passer par Fabien qui pouvait ou n'est pas autorisé. Il le respectait, à ça la scandale te, ya que ngai papa nanga te, parce que mukolo eloko a wele la kate. Les lobande konanga on a décrié les quelques cas, oye salema mbala libosote si vous voulez, je vais mener les démarches, le recherche na kosenga pe bino botinde la biso pour que totie la bato. Tozo ce qu'a été les élections de 2006. Oyo massa se betaka awa entre Jean-Pierre Bemba na Kabila. Tozo ce qui s'était passé parce que là, bato mandu kinde bazalaki, on avait pris ba bureau de vote, ba centre de vote en otage, na ça si bato ba votaka ta. On n'a jamais sanctionné. Tokomi en 2011, il y a eu ce qui a eu bourrage des urnes à Kinshasa, je peux citer bato. Mais je me réserve un peu. Mais ceux qui vous ont une image à Kalawana, pour que mission à l'obito enrichir davantage. Et ça, on n'a jamais sanctionné bato. Ba fraudeur, ba tricheur, ba kota na Assemblée nationale ko kende ko représenter peuple haïtien qui bangote. Et ça, en 2018, il y a eu bourrage des urnes, il y a eu boina boy. On n'a jamais sanctionné, on a laissé les voleurs siéger dans les élus que nous sommes. Parce qu'il y a des élus. Il y a le Kunga. Bande Konanga. Les lois Kadima. Kadima lobby, ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima. Bon juger Moussala Nangai. Il pouvait publier les trois lobby T. Toko publier les trois T. Il faut bisomo konanu tolongola nanu matiti mabe et na katiwana. Ba sanction, bozomo naka ba candidat. Il y a les agents de la CENU qui se sont compromis, qui ont été aussi sanctionnés. La loi électorale en vigueur, ils ont prévoir la poursuite judiciaire. Boyo Kangai. Ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Loi électorale en vigueur, loi électorale au Tuzanango. Ils ont prévoir que Batouba Sali barbarie à modèle one va poursuivre Bango na justice et au pénal. C'est ça que dit la loi. Ezate ke ale balongoli bino bovani na bandako nenge bozo sala buzo bawana mais etali bino. On va vous arrêter monsieur.
Tango Salemi, banani batangi. Je vais lire nakotanga liste, mais je ne pense pas qu'il y a aussi sa liste en pesa moulaya. Et je vais vous annoncer que Essilité et ça continue. Liste actualisée, urgent. Sur les 82 candidats invalidés par la CENI, RDC, 12 sont de l'IDPS Tshisekedi. Ba o ba invalidé. 12 bazaya l'IDPS Tshisekedi. 3 invalidés bazaba ministre en fonction. Ba ministre en fonction zabanani. Ya Liboso. Didier Mazenga, ministre ya tourisme, azalaki na transport, voie de communication. Ce qui vous éviter. Ce qui photo na eba kotie la bino kuna. Mibale, Nana Manouanina, aza professeur, na ministre, aza ministre pro le président de la République. Boyo Kanga. na moi pour Nana Manouanina. Nazala territoire Masimanimba, la village Ndunga Bangonzo. Na village Ndunga Bangonzo territoire Masimanimba. Ça on a zolo babongo la zoebisa. Même konja mboka la zozo est témoin. Na zoebisa kadima la seni. Eza lukuta na komana na Manouanina. Nana Manouanina préparaki campagne na pendant 5 ans. Nana Manouanina salisi bapo. Abongisi banzela. Atongi ba école. Ba sous division. Asala jupesi misala. Asala babilanga. Aza parmi batu oyo ba respecter ba ordre chef de l'État. Pour la voici à cette élection naie. Na ba bureau de vote nyonso teto Masimanimba. Eza na place moko te bakanga ki Nana Muyibi. Ni batu na ye. Ngai nazolo banaza mutu anana te. Meta una yoki message o esalinga pasi. Nazaki bandekol o erba nomaki ye. Na chana ndaku na ngai. Lelo nazo dénoncer batu nyonso bazana bazamba. Eza samedi bakira bazamba. Etiko komela ngai na moi na téléphone. Yango nazo dénoncer batu a RTNC na top Congo. Makamba kose Nana Manouanina. Bato bakangaki miyibi la territoire Masimanimba ya ba machine ezaki Antoinette Kipulu ezaki Didier Mazenga o bakangaki na preuve ya ba machine bazo voter na bandako na bango bato batindaki ba criminel ba boma batu ezaki ba Antoinette Kipulu batindaki ba criminel ba boma batu mukona nazo kota na Masimanimba tiki eza lukuta mukolo chef de l'état koti na Masimanimba visibilité ezalaki ya nani ezalaki ya Nana Manouanina te jeunesse ba sepel prendre Nana Manouanina na tous les 10 secteurs makambo ya sali lelo soki bolobike Nana Manouanina za parmi ba miyibi to boya ngo bokosi kadima okosi bakosi yo kana butwa lelo na Antoinette Kipulu na Didier Mazenga parce que nous avons des preuves ya des personnes wana soki balobi bango nde bakokoya baza invalide za Nana Manouanina te aza innocente mwana mwasi aza innocente biso tokolamuka te tokotambola te tokolia te tokomela te mpona komona Nana Manouanina tokotambola te tokovanda kaka boye esali te tokotambola te tokozala kaka boye biso tokozala kaka boye mpona Nana Manouanina bokoseli ye kadima tala malamu takiza biso bapreuve tala malamu justice ensemble eza ya mokili mpe ezali tala malamu tokoyoka ngo te Ya misatu Antoinette Kipulu, ministre de la formation professionnelle. Ba ministre invalidé. Oyo senya monike ba yibaki bangoa. Tango zotala ba ministre, même ministre pré oyo amona ka chef de l'état nengalingi invalidé. Invalidé, deux administrateurs et un administrateur honoraire. Tingi Pululu, des pères et des mères. Azana conseil d'administration, il y a SNEL. Invalidé. Kinke Mulumba PCA na RVA. Invalidé. Kongolo Kabila, ancien DG à DGDA. Invalidé. Tokei. 10 candidats invalidés sont sénateurs. Boyo Kaba sénateur. Oyo baza sénateur, ba invalidé bango. Mabaya Gizi. Evariste Bocheb Mabouni Mabileng. Victorine Luese. Mona Lux.
ML mokolo ba station ML nabite oyo mama oyo pe oke okota makamango ya ko tricher ndenge nini yo oza sala ka ba faire na yo. Jean de Dieu Moleka Abdul Yanza Kaza Dingoyi sénateur ya Lubao chez moi là-bas. Moussa Jean-Claude Azaya lui lo ata soki basali o bakomi kombo nanga bien te ezayo. Mbuyamba Gov Lydie Bokopo invalidé. Oh wana ba sénateur. Candidat invalidé et ministre provincial de Kinshasa. Il s'agit de Charles Mbutamuntu. Nakotiela bino ojo na ye na nenga zo benga bato. Ministre provincial de l'éducation na Kinshasa. Candidat invalidé de députés provinciaux. Nelly Ntsasa, maman Nelly. Tozaki na ye na équipe de campagne ya coordination en campagne à chef de l'État. Donald Kandambu, président honoraire de l'Assemblée provinciale Yakouilou, député provincial. Félicien Kalala, candidat invalidé, gouverneur en fonction. Jantiningo Bilambaka, gouverneur ya Kinshasa. Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur ya Équateur. Oyo alobaki tango chef de l'État alobi basala kako boni, invalidé. Pancras Bongo, gouverneur ya Chwapa. Wana kutu balinga ba memaye awa menote. Na yoka kisango wana. César Limbaya, gouverneur de la Mongala. Manjadi Bifulu Aimé, patience. Baowana, Bazaba gouverneur. Candidat invalidé et vice-gouverneur. Toussaint Elès vice-gouverneur ya Chwapa. Donc Chwapa na gouverneur na vice naye, bango nyonso ba ibaki. Candidats invalidés sont députés nationaux. Aïe aïe aïe. Wana kuna ba collègue nangai. Bakendai ko tricher ke ba ratete. Siko bo raté nyonso. Sam Bokolombe, professeur. Colette Chomba, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, ma sœur. Na habité à Keko Kota Makambo ndengeni. Kahenga Sompo Joseph, député en fonction, ya Lubao. Kuna na Lomami, na Kabinda. Buka Sangoi Prosper, mon frère et ami, ortolobela ki makambo ya ba machine ya lobi yete, seni alobi na kangiyo. Yo zalaki na machine à voter na nini. Prosper Bukasa. C'est lui qui a interpellé le DG de la SNEL. Prosper Bukasa. Bomona ki babeta ki babuka ki même ndako na yena radio. Seni a confirmé yango. Tatiana Pembe. Nachangu. Joseph Kahenga Sompo. Yewan. Willy Bakonga. Aussi ministre honoraire. Ancien prisonnier. Boloko ete yete. Akepe kokota makambouane. Bape makati. Soke simbite. Candidat invalidé son ministre honoraire. Justin Kalumba Mwanangongo. Nege na yoki chair de poule. Parce que ministre o ngana kumisaka ye. Justin Kalumba Mwanangongo. Mutu asala ARSP wana bozomon. Viens anga Justin. Oke koko ya wanenge nini. Bape makati. Bape makavie. Likamunini. Ministre. Azaki ministre ya transport. Azalaki ministre ya PME. Noël Boutakile. Professeur. Vice-ministre honoraire. Candidat invalidé et directeur de cabinet. Malangu Mwabilu André, directeur de cabinet de Pius Mwabilu. Maître, Atayomoko. Atayomoko maître. Bosali Soni Nabiso. Candidat maire de la ville a été invalidé. Tchabou Chitenge Anne-Marie, maire de la ville de Kabinda. Yep invalidé. Et comme tu Kabiso IDPS, je vais frapper. Bon frapper ce qu'on a koiba boy. Na koiba. Soni moko ya kosaganate. Soni moko. Boko banako se justifié. Un candidat vice-président de l'Assemblée provinciale, Clovis Numbi, leki nangai. Na yoki mabetangu na yoki kombo na yo. Ya Masiba Kasongo Christian. Docteur Christian, c'est sa première expérience politique, mais en tout cas, na yoki mabetangu na yoki kombo na yo, Docteur Christian en tout cas, et ça m'a dérangé en tant que Ndekonanga. Autant est dérangé pour aller qui n'a Clovis. Ça me dérange. Angélique Milemba, député honoraire. Texte Zaya Rachel Kitita. Bande Konangai.
nalingi siko na sala mwa commentaire avant que naleka batu nyonso tu wana batangi awa ba énumérer Rachel Kitita a énumérer batu a classer batu ba misusu ba tiete oyebi parmi ba sénateur boyebi sénateur oyo lekisa message wana ya CC balubate oyo ABG yepe invalidé bakangi yepe kuna muyipi. En dehors de ce que nous voyons, il y a un Dieu qui nous voit tous. Nzamba zomona biso nyonso. Ce qui est ezui. Bozala kandenge nini? Moi j'ai dit aux gens, en dehors de la politique, il y a une vie. En dehors de la politique, il y a une vie. Tango eleki, Charles Mbutamuntu, azui audio, atiena groupe, papa, mettez-moi cet audio-là. Ça, ce sont des comptes à rendre. Bako rendre biso ba compte avec beaucoup d'injustice. Oyo basali. Ngana zo tubana bana ACP nyonso. Biso nyonso lobby na tongo, soit pas autorité morale na résidence, to tondisi quartier wana nyonso plein, soit toke na parti ku tu te toke ka na résidence. To dernier mot à agir demain. Parce que Peter Kaza dit, il a été à Lemba ici, moi je suis à Lemba. Peter Kaza d'Ayaki Asadi Bamagui. Nani Kabuya, mêmement. Les machines qu'on est en train de citer avec Charles Azoki, Charles Asakiboy. Mais Nani ramené ma machine, c'était Peter Kaza, Nani Kabuya. Avec quelle qualité? Kabuya avec une qualité nini. Ce sont des comptes à rendre qu'on est en train de donner à l'ACP. Et si vous restez silencieux, vous allez valer biloko ou soit bien valider biso to vendre pour to ben to kufa pe to vivre ben biloko na ba monter. OK? Je veux vraiment que ceux qui vraiment to ba ACP no to vani to linga ngobila que tout le monde se lève, se mette debout. Mutunyo so atelema, s'il vous plaît, va très sérieux. Mutunyo so atelema. Tout là qui sacré, Congo et Kotambola sous boyété. Les injustices doivent prendre fin. Ceux qui battent qui bango, tenez tous à la moi apaisé. Et puis, si vous regardez, à 85%, et ça, IDP Tshisekedi. IDP Tshisekedi. Donc, alors, surtout, on dit silence, bah, flatterie, on a besoin de flatterité. Les mêmes voix qu'on est en train de dire, ils ont boycotté, ils ont fait ceci, ce sont les mêmes voix qui ont vanté aussi les chefs de l'État. Est-ce que vous comprenez? Bon, qu'à cela ne tienne, revenons dans le bon sens à Golobake. Toza contre dénonciation, contre action islamique, contre rendre. Parce que c'est le meilleur ligue réel. Et li na kata villa Kinshasa, na kata ya Congo mobimba na ba province zoto za na kati, yango mutema mabe ekoti. Makasela ne tienne. Nous devons faire une action. Vraiment, sincèrement, on est trop mal partis, très indignés. Nous qui venons avec notre amour propre, avec nos moyens, parce qu'on sait la injustice, personne. Odo waneza ya ministre provincial ya éducation Charles Mbutamuntu azaki candidat na Moam. Azo funda Peter Kazadi. Azo funda Augustin Kabuya. Azo loba jalousie. Alobi et bango nyonso et pango bila bakende kote lemela. Si kotango abengi bango alobi na siège kutu teto kende pas gouverneur. Non, moi je pense que le cadre il y a parti politique il fallait aller au siège du parti. Bake kuna certainement bakangi nzela. Mais ba jeune o balanda ki d'abord mot d'ordre. Na lingi ba tia la bino bango bakosili sa discours te mbangu. Voilà, au nom de la jeunesse ya Moamba. Tolobi boy précisément na ngaba. Tolobi boy bazongi c'est la biso. Oya biso ya Moamba. Tolobi que Charles atika koza na machine à voter. Tolobi boy Togo Paris. Bozela, wana bazolo ba. Kamata. Isko boko kontena bato a modèle wana mba na jike msusu akeko kwa na caniveau bande konangai. Pourquoi nous voulons une chose et son contraire? Et ba misusu pe bakei bakangi balabala côté Gentini Ngobilamba Kazalaka na avenue Nguma kuna batomboki toeki de l'autre côté bato antingi pululu batomboki na Selembao. Batoazo tomboka dans tous les sens. Mais je vais vous parler de quelque chose.
Biso expérience tozanango. Biso ba tutosala combat tosala marche. De toutes les décisions. La riwana bozomona tozongisa kaka décision moko, il y a une loi de l'Assemblée nationale autobloquak. Le reste ça a passé. Cherchez s'il y a une procédure légale. Kende kuna oya balabala ça ne va pas donner. Si Kadima ne sanctionnait pas, parce que parmi bato a sanctionné, Nalika si mi balé ensemble pour la République, les gens qui faisaient croire aux gens que non, il y a union sacrée. On a sanctionné l'union sacrée. Ensemble qui ont bourré les urnes. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Dis-moi ceux qui aussi m'a quitté le col à Acer. Bisona Acer. Papa Tchelanga Kamanzembo. Ya lelo kaka. Ya lelo place to. Tchelanga nan. Tolanda mu PPT, tote ya kape mu yibite, tozaba coopérant politique te. Oyo nzamba kopesa biso yango tozwaka. Yango tozwaka. Mabesiko ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui sanctionnent zo ya kanga kachombo. Habite magambo posa okate émission siko posa ya okate émission ngai depuis lobby nazo tindela ka seni na monika de fraude na tindeli bango moko nde bazo gérer Kadima sur la voie de changer la classe politique. On doit éviter à cause la coup d'état contre le peuple. La démarche de Kadima, les gens doivent mériter la confiance du peuple. Ba voter yote vanda libanda. Je sais na kabinda bazo benganga mende ko liese asko biso ainsi de suite. Ngana lobi boy. Pona ko gagner élection kende na nzela malamu. Machine à voter wana bozwa kyango ndeni. On peut gagner la vie sans tricher. Ponani okolata cravate bazo benga yo honorable ya kimuyibi. Non, les seuls gens. Moi je salue Kadima. A continuer nazo ajouter nazo bakisa ba élément mususu. Il doit continuer. Et aussi il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires contre ces gens-là. Ba tu vas continuer ko sagana batuta. Comment bino ba modèle peuple a voté Moutou. Non, bino yo keko sala coup, le kole yo zake escroc muyibi ba yeba yo. Allez, okende kon nganzama ko représenter un peuple qui vous a vomi. Voilà pourquoi vous avez une obligation de redevabilité. Biso to zakabo. J'ai terminé mon premier mandat avec fierté. Okokuta teke ba soda bango wana bazo kengela katambwe pono mona non, nazala kanangota. Je ne suis qu'un simple travailleur. Moi na musala ya peuple. Ce qui n'a eu qui liloba peuple ngawan. Na lobela kibino awat. Je parlais, j'ai alerté. Na lobi Pullman wana bateka ngote. Eza eloko ya l'État. Ba pese bango batu ba gérer. Et Pullman n'existe pas qu'au Congo. Pullman est partout. Inter wana bozomon. Bateki parking pour que wasili sa deuxième immeuble. Mutu alanda kazate. Mbongo wane kenda wapi? Batu bakabola. Batima wane tikala kaka ndengwana. Ba chambre ango oyo ya Pullman. Bokende soki boko sentir 5 étoiles wana balakisa kabine. Okobima na couloir solo moko akosakana te. Mokete ba changer ka lisute. Biloko na ba chambre ezalaka nango lisusu te. En dehors de ça, Pullman ya Kinshasa c'est parmi ba Pullman o ba futaka cher. J'ai déjà logé na Pullman aux États-Unis.
j'ai déjà logé na Pullman na France, j'ai déjà logé na Pullman na Belgique, j'ai déjà logé na Pullman bisike bele moto ko sangazata parce que tous aba membre accord. Et vous allez trouver awa tozo futa trop cher parce que à Paris tu vas payer jusqu'à 140 €, 110 € au fouti chambre. Mais oyawa na Kinshasa awa entretien à malongeza te ba chambre zo refoulé solo zo bimaka kuna on ne fait rien bazo eloko wana ba pesi soki Burkina Faso soki mutunini azakuna tondi si papa tous vos frères là ezala na restaurant soki a servir yo tikela pour boire bande ko nanga bande ko bino bazo souffrir. C'est parce que namboka o misale ezala kate mutuar moko avanda kakuna na nteli azo ya bolanda ka nenge balatisa ka bango ba veste wana te bazo sala nzala mutu ako bambana na se. Combien ya bajan bazakuna bazakaka tilelo ba journalier bazui bango batindiki bango na sous-traitance wana zayake tango bakoya ko contrôler bango non, ce ne sont pas nos engagés, il faut suivre les sous-traitants bozozo batundenge nini ndako ngo ndako na bango. C'est pour les Congolais. L'État gagne combien? Et ça n'a représentant à l'État batinda, il y a une dame qui est venue de l'UDPS. Moi, je me demande que le rapport que la dame donne au chef de l'État par rapport à Eloko Wan. Toutes les autorités viennent là, manifestation, on paie l'argent, bon, combien de Congolais qui sont actuellement engagés? Parce que engagés, ceux qui m'ont touché mon rebelle, c'est 350 $. 350 $, ba transport bani mutu, il suffit seulement que à servir mutu na ba konziwana bayaka mutu ba servir ye akamati nzela bazomo na ndenga kosenga yete akamati nzela ke babandi kokata yembongo wana. Et c'est ça le travail. Ndako ngo ndako na biso bozo kende ka kokangisa ka ba photo na balabala. Cette histoire là inter ezaya biso ezaya l'État. Tout ce qui appartient à l'État nous appartient tous. Bande konanga nazo ebisaka bino na Pullman one okende na bar okende na restaurant okende sikamoko bande kona bino wana bazo souffrir. Bolanda apparence te bazo souffrir. Ils ont même difficile ya kotangisa bana na bango. Kake papa sala na grand hôtel azwakani asala na Pullman gentillesse union surtout wana nzala na libumu yango zo soki basengi bino te ba osenga nani. On ne cherche pas à connaître tozo zongao. Nous attendons, nous espérons que nous serons élus. Biloko na kozongela nango yangoan. Biloko na kozongela yangoan. Les grands hôtels, les Pullman, les lois à Kinshasa, ils en état nini. Et où va tout cet argent là, Batubakotaka? Okendo kutaka plein. Mbongo nyonso zawapi. Kota na ba chambre ya grand hôtel. Ceux qui ont sentir grand hôtel. Biso toyeba grand hôtel. Inter. Parking vendu. Mbongo ya kosili sabatima wana. Et si la kate? Et comme il a chantier, ceux qui 5 chantiers à Joseph Kabila. Et vos frères qui sont là, ezala oya pangusaka, ezala oya salaka, bafutaka bangote, bakenda ko tia bango na ba sous-traitance ya lokuta. On leur paie combien? Il y en a qui touchent 100 $ le mois. 100 $ wana mutu avanda kana mitende ayaka mikolonios au pesa ke transport. Bande konangai. Ne pensez pas que le pays ici est Zamboka Yabatu Misusu, c'est notre pays. Je salue Kadima. Il faut des fois biloko ndengwan. Bino peba konja ba justice. Vous devez, c'est légal, c'est la loi. Vous saisir Yabaka pour poursuivre bato ba invalider. Batika continuer na loma ya modèle wana. Et la CENI doit continuer aussi. La CENI doit mettre à la disposition de la justice. Na ba jana yeo ya sanctionner. On peut gagner la vie sans tricher. Monsieur le président de la CENI, nous comptons sur vous. Il faut renouveler la classe politique. Monsieur le président de la République, na sepeli ndengo kanga kichombo, continuez ko kanga yango. Oh excellence basali asala nini? Ozomona Félix, bozomona yelo kola Joseph Kabila. Il y a une grande différence entre les deux personnes. Yeso ki amoni sanctions ya kangi chombo. O za pembeni na yeso ki prison, kende na yo prison. Ata so ki mutolobi, mba bakanga kabatu babimisa kabango, mais au moins bakenda koyoka solo ya prison. Bamsuba tikala na kasha mabeti lelo.
Allez, joyeux anniversaire à toi. Janvier Ngoy, mon ami, mon frère. À les États-Unis, moi, mon bali, on a besoin de mon kilote. C'est son jour. Enjoy. Enjoy. Joyeux anniversaire, mon frère. Tozo kola, tozo kende. Kaka sagesse, bon. De toutes les façons, on a l'ingakayo parce que na mon akaboanya maîtrise. Pas trop d'émotion. C'est ton jour. Je pense que madame a s'occupé na yo madame. Mais beaucoup ne savent pas bisoti. Beaucoup fêté kabino moko. Il y a un autre capable qui a fêté aussi son anniversaire. Il s'appelle Valentin Poi Kabumba. Allez, il est là. Ce capable-là, il est à Lubumbashi. C'est son anniversaire aussi. Allez, joyeux anniversaire à vous deux. Wana, c'est parmi le plus engagé des capables. Il est le bras droit du capable Deka. Kuna Lubumbashi, joyeux anniversaire. Et biso là qui n'a pas candidat. To kutani to solo linenge to solo laka. Place wane to ndagala onkaka newa. Asera liba. Asera liba. Boy to vote. Boy. Asera show. Show. Angalu balengi to balengi. Balengi. Boy to vote. Boy. Message akadi balengi to balengi. Balengi. Odoti mate odoti mate. Boy to vote. Boy. Asera liba. Asera liba. Papa pesa asera liba. Mama sera liba. Boy to vote. Boy. Tombolo no somoka. Tombolo no somoka. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Il n'y tende maka. Il n'y tende maka. Nous sommes ça. Nous sommes ça. Bisona asa ma famille yango. Yango. Boyta boyte. Boy. Bisona asa ma famille yango. Yango. Et bongo singa fo beno me katalaja. La vision ya a. Yango wan beta mo makati yo mona. Oh bisona tele. Olala ka mo kete. Mambo babo mambo ba kanisi etene ala mokete ona ona mambo babo babo mambo ba ngai na lingi na mboka oyo nazalaka ministre na gouvernement nyonso po tokoma na niveau wana il faut tozala confiance à population epesi mutu yo confiance partout na tambola na eliezer namonaka ndenge population elingaka ye bozolanda yango 5 sur 5 bino bato ya ser boza beni na kozala na mutu oyo neti présent parti na bino bozwa yango légèreté mamona olobela bino te moi je suis pas complexé ngai nafanda na amérique bolanda ngai bien naza complexé te nayebi diaspora ya amérique nde balingaka bato oyo mutu oyo diaspora ya Europe nde balingaka soki lelo tokika na tolobi ke no Amérique otinda mbongo peno désert egoya Europe otinda mbongo egoya bozola na ngai yepe auta kote wana kuna yepe azawa na libanda nazo kosate alors biso na aser nzamba sali biso grâce tozala na ye tozala loyal ne désert tozala pressé bozala pressé ba relation na vie ezala ba relation ya bato malamu ezala ba président parti baza mitema mabe bomoni politique o bokoti eza monde ya moi na monde mulili boyokanga bien na ndenge nini ezala ba réunion to sala boye ezala ba réunion mso sala maka e bino bolali alobi na bino travati 0 heure bino yo lali na yo kuna soki pe yende alobaki na yebite olala ka ndenge nini yemto ayebi mto ayeba domaine wana yaza fort nango ngana yebite donc yom to yebi soki osala ka nini so osala ka nini mais siko moment wana oza epa na yo lui travaille pour le parti ngala zo témoigner na yebi ba réunion ba place ba porto ke beta a utiliser ba relation na ye nyonso pona kozala sur ke ba yiba biso ba voix te biso tozana besoin ya cop te to yiba ka ba machine te bozo wa ngai to yiba ba machine te to sala ka cop te to yibi blog wana te to zaka na discours confiance to zuna population azolo bana bino ke nazo beta ba 250 200 wala ko to linga azala ginde na moi humilité nazo beta 603 na bureau à 637 vous comprendre 334 ngana beti 304 et puis mutola ndanga bazaka na base ya ba 20 tricherie ezaka population balingaka duk soki na koti na bamboka na ngai na komema ye dege nzamba zo fungula porte population pesanga confiance pourquoi parce que na kosaka bango te
nasalaka ba promesse ya lokuta te na ya kosa bino na kosala bino nzela non nga na kosala nzela na ba moyeni mais na koloba na kotiela bino mai na yebina na mesure na chaka sala forage mai eza facile donc bo perdre ba base bo salité so bo gagner ba élection te po bo luwa na 2028 bo zela te 2027 ndio bandi campagne yango bozo zwa te ngande to za boy minute oyo l'équipe na reza na ko forer na mboka izo sala ba forage minute oyo ndena banda to bandi ya neo nazala 10 à 15 forage fona sala neo oyo même bozo la loyal ngai na kolobela bino loko musuti à part loyauté pourquoi nga nazo te ya loyauté po na lingina zala muto liboso ko trahir les déserts et nazo mona te na ko trahir les déserts ndenge ni parce que offrir ngani voyage mbongo ou bien poste nga naza pressé na biloko wana te na ye na politique différence na ye nango na politique ezaki na ye koluka lar na politique te nga nakenda koluka mbongo mpona ya kotya na politique différence na nga yango wana donc yo ye ayebi ere tosala mambo asere oyo mokonzi mwa monene ye ayebi na kotanga nkombo na ye te abenganga na ndako na ye apropose nga nyonso naloba oyo nalingi mpo nazala na asere te nazala na ye ye ayebi ye tozalaka nabeta mpe kalonge azalaka naloba na ye vie nga ntuka na besoin eloko te na eza kaka na portaka elésere nalinga nasala elongo na ye mpo na moyebaki te akopesanga nini motuka obe akopesanga mbongo na omona eloko wana te bozo comprendre botrahir elésere te botrahir ye te nga na kotrahir ye te exemple ekobanda na ngai bozona na ngai na kotrahir ye te na koyebisa ye kaka bavérité mpo na intérêt ya parti voilà merci na soki ona Action commune pour la République, faisons la politique autrement au Congo, le pouvoir de l'amour, non l'amour du pouvoir, oui nous sommes capables, oui nous sommes unis, oui nous sommes en action. Oui nous sommes capables, oui nous sommes unis, oui nous sommes en action. Patriotisme, unité, le travail, bâtissons le Congo. Donnons-nous la main, travaillons ensemble pour changer le Congo. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action. Par la démocratie, arrachons les pouvoirs, conservons-les longtemps. Pays de nos aïeux, avec toutes nos richesses, oui nous sommes capables. Oui nous sommes capables, oui nous sommes unis, oui nous sommes en action. Oui nous sommes capables, oui nous sommes unis, oui nous sommes en action. Bon, vous savez, en tant que capitaine de l'équipe, nous sommes censés requinquer la morale de nos candidats parce que nous sommes dans une course électorale. Il y a ceux qui vont passer certainement, il y a d'autres aussi qui ne vont pas passer. Mais le plus grand message d'abord, c'était le remerciement. Comme vous savez, hier on a publié la liste des fraudeurs. Aucun membre de l'ACER, c'est une fierté pour nous, et aussi préparer aux capables à gérer la chose publique. Parce que nous estimons que l'avenir de notre pays
est entre les mains de Capable. L'engagement, la loyauté, c'est par rapport aux idéaux. Vous savez, il y a beaucoup d'écuriers qui viennent au sein des partis politiques, mais il y a aussi les gens qui viennent par conviction. C'est l'unique parti politique où je peux demander de l'argent, ici l'argent entre. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur donne pour venir. Ici, les gens viennent et donnent. La constance, c'est parce que j'estime que ce pays mérite un salut et que les saluts ne peuvent venir qu'à travers le Capable. Mais si on ne les recadre pas, si on ne les encadre pas, il y aura une difficulté. Ils risqueront de se considérer comme des personnes abandonnées. Allez, papa, tout mon ami. Boti calabranche, abonnez-vous sur Ndeko Eliezer Tokokoma. Bolanda distraction ya ba Rwandais te. Bolanda distraction ya ba marionnette ya ba Rwandais te. Ne passez pas votre temps à le suivre. Ce sont les intimidations ya Pamba. Ba rébellion ya ba petite vidéo waneza une aventure pure et simple. Ils pensaient qu'on va négocier avec eux pour que baya kozwa ba poste bakoyoka. Abonnez-vous sur Ndeko Eliezer Tokokoma. Partagez les bateaux. Émission ya kolanana ba bokilo, ya kolanana bana, ya kolanana bapay. Eza yango. Awa to finga kate, to longola ka pe bilambate. Biso to aba villageois, to ko finga ndeni. Compte na biso TikTok yango wana, tshela biso papa. Eliezer Ntambwe. Talaka ka moi 31. Abonnez-vous là-bas. Le moyen le plus rapide à 1h du matin, na pe sibino ya kopé ça sur l'invalidation. Denis Kadima, félicitations à Batunayo. Continuez. Continuez, papa. Tout mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.